parle d'un beau congolais, ok, parle d'un beau. Ok, parle d'un beau congolais, ok, parle d'un beau congolais, dédé, on ne sait pas où l'on va couper. Coucou, boya ebele, na sous les baobab. Life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele, bo s'inscrire, et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to kata lien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors nzambe ye moko lobake l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo. Shalom mama lekabana la danoise nayebi ke nzambe azobatela yo oza bien na famille mobimba biso mpe nzambe azobatela yaya nalinga mingi kotini lo bamessage soki lo mo etouche nga mpo efortifie yo mpe epesa yo courage wana ke mosala ozosala eza bien nauti olanda témoignage ya ndeko oyo awuti kozwa libala na ye oyo alobi ke mwasi wana alobaka lokola ange ondire yo priaki mpo na yango nalandi yango nasepeli makasi oyebi mikolo euti oleka motema na ngai esali nga mpasi na ndenge mwa kosakana yango te nazolanda baninga no bachroniqueurs ndenge azolobaki yo te bozwaka basi na basiti te mpo ndeko moko auti ozwa mwasi soki ya moto akufa soki ndenge nini basite eza bien te bona boye nazalaki contre mais biso lokola biso bato bamedia te oyoki ye nayokaki mawa nalobi ndenge bacongolais aza kaka ennemi ya moningani congolais nayokaki mawa mingi oyebi site na yo oyo ya live together eza réponse ya nzambe yaya na okoso te banda kala ngai nyonso nalelaka na ba nzambe pourquoi pas bapaster vraiment basala site moko boyeke bakutanisaka basi te na mibali parce que solitude ezoboma na ndenge moko kosakana yango te soki olobi oyoka combien surtout mibali bazokufa na AVC okoboya biso basi tobombaka na biso yango solitude ozobomba nga moka nde naza alada nwasi na leki na nga mwasi aza na Suisse mwasi kitoko so omoni ye mwasi mais tellement bakondamnation kaka ya famille ozomonaka mabala yango soki ndeni mwasi kitoko mais so ozwi kaka mobali bakabwani sikoyo akomika désespéré autosaka 40 aka siko na mai oyo mwasi so omoni ala nwasi osepeli na mwasi nzambe akela mais libala eza te mibali bayaka babali mwa baventrier moko mosusu tozokende cours de langue biso na Hollande nde ezali yango cours de langue batila so professeur moko ya hollandais na ya marocain alobi biso tozoki bacélibataire misatu ya basi bato mangala pe atuni yo célibataire bafemme seule nalo bacélibataire te parce que biso tobala deya to divorce mais bino nyonso bobala te nde nini soki mobala ye neti tosana bi biso na mboka na biso azobikela biso na mboka na biso mairie asalaka une fois par an asalaka zando mo ezanda zando te ya libanda eza na kati
basalaka une fois mairie mutasalaka mpona kolongola célibat na mboka parce que célibat soki memi dépression memi biloko ebele ba AVC bato bazokufa siko mundela raisonner ce qu'on a Maroc eza bongo yango mona ba marocain bazalaka asuka moni yazozwa mwasi te ye wana ke na mboka la bongo lobi bongo na ye na mwasi lo bazana zando mobimba professeur na yela biso même na DVD ati yango tozotala yango boza ndongo ndenge ezalaka na télévision abisko ezalaka ke boye une année par an une fois ba célibataire ya mboka nyonso baye bokuta mutu luka mwasi no luka mbali na yo soki boyokani bango bavandaka na porte ça pas mairie peut-être vanda ba dossier na porte soki bokutani na mutu bosepeli na ye boye na porte bokomisi kombo na bino yo pona ko éviter peke bato baboma bato mutu mwasi na balabala bomi boyebi te okomi komo na ba adresse na babika intel balingani balobi na bino boye bokende inane oyo bokende koyokana soki boyokani vraiment bien année prochaine bozonga awa soki bomoi pa bosepe bobala na biso moko to bobalisa bino obiki idée on est là musaka maele na ngapi mise lokwa bien yango na monaka ba marocain ba na da voisin na nga ya marocain asiki na bana 4 ba jeune muke bakei bazongi aye na mwasi ake azongi na mobali na ya basi bakenda kozwa mibali na manga ba nde yango na mona voisine nanga bakende na bana na Maroc baso basi kuna nzo ande zabi oui biso eza boye pona ko éviter célibat soki pona ozwa no na balabala ese lote mais na mutu azomona place a ozwila te chaque année une fois mairie abongisa eloko wana nde place idée elanga bi mais pourquoi ba pasteur basala yango te na komisuko kotuna ba pasteur mama na komisuko pasteur est-ce que yoko sala eloko te ou atala kaka atala balien tala kaka na bité soki simbite mais dis-moi ekozana batebele oyo ekosimba na idée na yo oyo ko mama moko na yo ko pa no ngabi nzambe afin o communiquer idée on a pas mutu mususu pelo ko sepelisa ngake mwasi na ebite ya mususu boza pe likanisi bosolola kina papa na ndako me e mwasi mutu azobimisa ngo ki pena mwasi aza vraiment mama yeka mutazana na souci ya bana oyebi ke te na yo kaka émission na yo ya Live Together binzambe mais esala ke nzamba sala nga grâce na kutani na papa moko boye to sala biso to sala biso bien mais tango na bana ko luka na biso ki na yeba kango avant te lukuta nga ngala komisa kombo na nga na koma ko tinda ba video na yo pa ya batu tala so luka tala batu nyonso mais koyoka batu bandeko mususu ote bozwaka mwana mobali wana soki ya Congolais akende ko azwili wapi dabo futana na azwili wapi ye akei na ya kende pa mutu te ayebi mutu wana tas akomisi na internet na signe ba Nigérien ayebi bato angote osaka o remplir formulaire otindi mbongo eloko liboso na ba Nigérien ba Ghana surtout ba bonke ba bata ba makamba makasi makamba mabebele yozwa kombo na yo mbongo tindi oyebi bato angote omona bango toti dabo soma na eloko ngo ebimili wapi na Cameroun soki na pardon na Nigeria eloko malamu euta kona surtout eza na internet déjà abandela ki mabe akomisi na site moko ayebi bato angote akomisi kombo kuna atindi mbongo bakutanisi na mwasi oyebi bato angote mais yo di moi eza différent la danoise eza différent parce que ye soko ke na pa imo la danoise soko kuna ya yebi na no mutongo asolola na ya yebi baguni na soluka asali yango soki simbi na ngote ya soki simbi na ngote sa problème la danoise te enzambe na lola ayebi ke loko zo sango na motema malamu motema boboto akolinga tatinda moto akufa ya na site na yo pa yebi zo sango po aider batu bible lobi na ba loi nyonso ba disciple batuni Jésus yebisa biso mobeko nini eleki makasi na mobeko nyonso Jésus bi nyonso eza mibeko mais bolingo eza bolingo penye eza premier parce que mutu alingi nde ona osale mabete akoyiba ete akofinga ete akoboma ete do bolingo eza ya liboso or eloko yo osala eza amour parce que oza na compassion ya baninga ozokanisa otala solitude mama azala abongo mama place azali alukaka eloko nini nakosala osuki kaka na ki chroniqueur te alemba moso chroniqueuse te mamuka lo ate to créer eloko tala mwana mobali oyo eloko nini ezangaki pa kufa akoki kokufa abengisi mwasi abebisi mbongo mwasi ayawa mwasi aboye atikali bongo place azwila mwasi azoyeba te mais tala siti na yo sali ka kekuto yo eloko alobi eza ya solo la donasi na sali video pona biso ke eloko pinza ya solo la donasi obi ke oza doux oza simple
eloko garçon frère wa lobi na bi oui wana pena esa ya solo nga pena nazo confirmer ngo c'est dit oza ndeko mwasi moko oyo solola na bosembo oza bu tant ozo so na mutu mutu ozo kana elengi wana ozo na mutu oza te soki ndenge nini même ataya osala ba vidéo na yo donc na mutu ozo tazo avec moi moi so za format simple asa mutu akomikitisa olata kitoko te tali yo to yo présenter mission na yo kei eza te donc te non makambo ndeko mbala lobeza ya solo ça ça sert moko vraiment na sepela no pona humilité na yo za humble suko atozo loba ta mutu atindi yo te medazo mona kake na kati na yo bible lobi o eza na kati ya mutu yango ebeba na kati na yo za neloko wana ya humilité wana pe amour mutu aza humble azala na amour mutu aza na amour aza na compassion ya baninga c'est-à-dire biloko wana eza kati na yo ocréer eloko mais siko yoka bato makambo akomi koloba oyebi nalandaki video wana ntango ozoka ndeko mwasi wana azoloba bokende te basite wana bazosala ata bazoloba yo olobaka jésus revient beto obakela abokela ninga bambwakela yo nde mwana nzambe Jésus vient, ce qui viendra bientôt, na ba vantar yako kolakisaka bilamba na lati cheche na lati nini. Toza toki nango wapi na tango tozo vivre. Na lingi bino mingi meza bato mususu. Moko monika moi nini na ye leki na video bina tana na mususu lo moko pe kola musamaye na ngam. O tali mutonga zo ba Jésus revient beto. Yesu ngo na kati nozo mona ata mokete ba piercing partout. Yaya batela kimia tala ba témoignage musala boyo tika mama ngape na sobina na sala video ate o lansa ngona pesa bandeko conseil na ko sala ngoke bandeko bolanda buzo ba wana te bolanda ngote soki mutu akuta na mutu akufa butu na ye site nya kendaki yoke komisa na internet oyibi na bato ngote bakolo site to yibi ombe bato monde bakomi bato ebele yo komisi oyibi mutu ngote c'est normal. Mouton msu yemu pasa peka mutu akufa yenda sali site na mais o la dans tozo mona ye to yebiye so ki pe na kuta na mutu o ya za ya bien te na opese pe torte na ye lisusu to continuer oyo nyoso baza bana nzambe tika bana na ete nzambe jamatika kabana na ye nzamba kotindo loka mutu a bien okutani na ye simbite mais un jour nzamba kotindo loka mutu a bien. Yana la témoignage mon obeto ebi ke ngai na balaka na botaka na sa bala mibale na souffra na zo sambela ba kuma na ko chola nga yango yonza mo sambela apeso mbalite na lela na lemba na jena na kenati ba compas spirituel pona oluka na swati na zonga menzamba salanga grâce na fanda na nga kam komsu ndiki na tambola na nga putukute na papa moto ndo sambela na église mona kala abizo sambela wapi ngabe nazo sambela ngate na vai na ndabi te na mboka na yo wana ka yo zali na ville no église moko ye wana ya nzamba za nzamba longola église pa ezala ki ba longoli bango na salle wana yiko tonka na ville na nga po memela nga libala webi kitango na komi na bi ya sola bi wi na ville na opende église moko ye nga na vana na ville na ibi na teke église kuma na ville na biso po na ville na biso église ezaki na ngote ya batamangala na be o premier ta pesinga ye mo ba pesinga numéro te mais ya sambela kuna ta pesinga numéro te fa bi kende na église o ye pa na bino ke sambela kuna ke uvana na ndako na ba na zui pe numéro téléphone na bengi na konke pe na église wa na yeko kuta sikoyo papa mi bale basala wana moko na onde a s'intéresser na nga liboso na no boya na nga kana bia weza ngo baguna nga te nga na nga boye nga na biloko boye ya seri wana tala kaka moi jeunesse pesa nanu nzoto so sala nanu mais na suka na yeka ko seri mo na lalaka na butu nzamba ebisinga so ntimi mbali ote na vina na loti bando to mutolo bana soko lingi mbali ote na vino ko selenga sul balate ndi na yeko ntima mama leka bana tango na yeko ntima mwana mbali wana mama lelo na koma okumisa nzambe ndu za malamu boy sadi mo mbali moko na yeko kuta biloko eza katia motema na edu tendresse ndengwana andimia balanga lokola jeune fille na âge à 47 ans abimisa mbongo na ye cash nyonso apesa na moni bolamu nzambe aza ngana na makambo bolingo lesa batu nzambe azali soki okutani na mais soki pe mutu akutani na wa mabese ko so sambela te na tango yo okoti na site la danoise
bana pe kobondela nzambe nzambe memelanga nzambe ayebi biloko oyo olingaka nzambe ayebi bakritere oyo olingaka en tout cas naza révolté mpenza ya koyebisa bato ke non makambo wana ngai naza contre ke botika okende na basite non naza contre basite ndete bainternet wi nakokebisa moto meke basite wana oyebi mutu te oyebi kolo nango te eza vraimen bien mingi te mais oyo ngai nayebi lokola la danoise oyo nazomona ye boye non nga na kopesa bato makanisi wana mabe te ke bokende susu te bosala yango te omoni moto akutani na moto akufa mama oza na bolingo te yo mpo obali yango na yo ezolobela eloko te mais tala baninga oyo baza na kati ya seli bongo na pasi nini nayebi te soki nalandaki yango na site na yo soki na site ya nani yango wana oyo mwasi moko boye moma oyo tolekisi ya confinement azolela ke babotolanga bana naza na motu te na sukola asusu te asali soki un mois sukola te nini oyo nini kaka oyo célibat solitude ezoboma yoki epesa bato songi bongo mama soki nazalaki moto ya internet nalingaki vraimen naganga nasala video mosusu ke non naza contre makambo wana soki nzambe bana na nzambe atika bana na ye te mwana mbali wana akutanaki na mwasi akufa mpo akendaki wapi ya banigérien de akendaki na internet omoni mutu te non yango topekisa bato ke bakende sulu kokota na basite te baolukela bato mabala non témoignage ya mwana mobali opama tikango pende vanda bambula na bambula mpo nga mpe nangi na partage yango mpa bato baa bacélibataire nakutu na grand frère na nga napesa esite yango ke kende pa la danoise kende kuna okozwa soki ozosambela nzambe akopesa yo David a dit j'étais jeune j'ai jamais vu un juste abandonné et son fils mendiant sans pain soki ozosambela nzambe akopesa yo oyo akutani nango atiaki nzambe na makambo na ye te asocie nzambe na likambo na yo soki asocie nzambe okomona oyo nangasi nakisaka ba troisième témoignage oyo nazoyoka mpo na likambo ya live together sikoyo eloko aboye fali tosopela yango baflere tozobwakela yango mabanga kongole aza ndeni nini kongole baloka ye yango akobongaka te yayanga nazoyi biso ke na Maroc eza mairie moto asala yango mairie église te mairie sikoyo soki la danoise asala yango mabe eza wapi moto asala mosala na ye soki yo moni oyo yo ozosala sala oyo ya yo soki omoni oyo moninga azosala oza contre nango tampi yaya kende liboso nayoki témoignage ya mwana mobali oyo etouche motema na nga nayika kocertifie ke makambo garso alobi ke la danoise ntango nasololaki na ye nasepelaki ne nabi amen wana mpe nanga na koconfirme yango amen oyebi ke naosekisa yo mobali oyo nga nakutana na ye ya na mobali abala ser moko aza en Espagne siko ser wana boyokanaka bien na yo siko apesi conseil pa asemeki ne mokomoso ayebi te ki nga sikoyo toza deya na yebi soki omoni koza na ozozwa mwasi te kende pa moninga na nga la danoise azalaka na nini asali site moko ya koluka kosangisa bapartenaire kende kuna okozwa ntango sikoyo mobali na nga ayebisi nga nayebisi nga abi na bando oseka na abi bon abi oui abi aza pa moninga ne mingi obwakaki mpe mingi na nini soki ozosala life nga nayebisi nga abi oui apesi mpenza conseil ya bien la danoise ngai aza moninga na nga te me kaka na media toyebana en tout cas natindelaki bavoice ebele donc nasepelaka ne makasi nasepelaka na basite na ye nasepelaka na makambo ne mingi sikoyo na bando oseka nga abi omokili eza mokie tala donc loko ambanda ndeti mbanda parce que ya bali ya yanga na bali leki na bitala mbanda nanga bayoka na la danoise azopesa mobali conseil ke kende pa la danoise kuna bazosangisa bato eza mpenza sérieux ayebi te ke ngai mpe nayebi la danoise mpe napuyaka yango na bibo déjà nga se nazwi déjà inutile nasekaki kutu mwa moke na bi te nayebisi mbali nanga bi oui aza vraiment sérieux ser wana pa site ni eza sérieux non nakoconseille motu nyonso vomi okende kuna ke okepa bamindele parce que oyebi nano te bato balonge bato makambo ebele donc yaya kende liboso nasopeli yo fleur kende liboso naza prête ya kosala video ya kodementir makambo ndeko mwasi mosusu alobi bokendaka na basite te oyo eza kindoki congolais aza kaka ndoki ya congolais aza kaka ye moko congolais eza normal te soki omoni koza na motema mabe oza rankini oza na likambo mabe na moninga benga moninga bosolola bosuka nango eza te obana kobebisa na mosala ya motu non ezalaka te
Il y a témoignage à garçon. Nako sopango partout. Tikango pende ezala nanu wana. Batu nyonso ba yoka témoignage oyo. Oyo azo loba na batu ko bokende te. Siko tala mutu azwi bo. Oh bonheur garçon azwi ye mo azo confirmer que ange nini. Na yebite eloko touché ngabi na yebite la danoise soki abondela ki nanu pa sangisa biso po ayeba ke oyo penza ye marque na oneko linga. Mama makamba boy. To encourager ngote. Kende liboso yaya. De non moi ça le voice parce que la mon abilo musumona mutema penze zo toka na bite fona ça la voice il faut to féliciter baninga soki to zomona na bamboka na biso mboka zo bonga te po mbiso moto amitema mabe to finga ka kabila to za mitema mabe mundele mboka ne bongi po moko na moko batie loboko siko biso soki moko atie olobo encourager a lokomo ke no okomi jalousie oya kutanaki na mwasi na ye soki na media soki na nzela ba nigérien nani ayebite ba nigérien baza bata ba secte baza bata makambebele na yebi yango te et nani ayebi yango te ko kozwa mutu na internet oyebite eza nango eza vraiment bien malamu mingi te nani ayebi yango te mais yango to kino kosala ke site ya moningo lo bakyo eloko mutu asali bokende kuna te non eza mutu ya mabe ya nzamba pambolo kende liboso ngani naza site no na opanzango lokola nguba Louvre together. Atangu bako bakaba ango bongo te yaya. Kende liboso nzamba pambola yo. A pambola yo. A bakisila yo lisusu. Ma ye lisusu. O ye sango lisusu munene. So kata un jour quand le ba Marocain suis sale sangisi ba célibataire. Ezala bongo pona ko longo la solitude. Problème eza ya kopesa mutu moi si bien mbadisa ko longo la nde solitude. Parce que ça na souci ke bandi konaso ba kufana ba AVCT. Batu mususu tellement mayele mukie basanga Saint-Esprit. Ataba zoba Jésus revient bientôt ba ça Saint-Esprit mutaza na Saint-Esprit oyo bake solitude comme ma muto bela AVC ce que to boyinde baninga bakufa to boyinde baninga babela yango to sa biloko de comprendre ga muto azo lo babilo anda asanga ne Saint-Esprit mutaza na Saint-Esprit dans le monde to abimi na aye passa la mission soka ti suki ya rouge te soka ti suki ya pembe te et osimba te mais tala yo muto na Saint-Esprit moi kana suki no bakanga to leka ngane na pesa ka message ya kende liboso nzamba pambolo mama na tiki yo journée malam au revoir.